Mbote na bino nyonso isika bozali na Kinshasa, na Afrika, na République démocratique du Congo, na Congo Brazzaville et puis partout isika bato bakoki kolinga na bazali. Vraiment na pesi no mbote surtout beaucoup plus na bandeko na biso bazo fana na États-Unis. Vraiment ezali mbote na bino nyonso et puis place bozali ezo dépendre soki boza kolanda biso na tanini tokopesa bonjour bonsoir mais na sepela lingala parce que tobika mbote na bino mbote na beno na Kikongo pona bato bazali na Congo Brazzaville pe bazo na mbote na beno excusez nga émission na lingala ça juste na mi rappeler encore na moi mboka na biso. Alors bienvenue boye molamu na chaîne abiso YouTube One Stop Shop et c'est votre humble ndeko nabino frère nabino ya nabino leki nabino ndenge bosepeli ko benga ngai Michael Mohele nde omoni naza na sepeli mingi ko solution na lingala naza ko mi rappeler encore makambo ebele. Merci beaucoup na ndenge bino boyambi ngai na etando na bino ya mike. Vraiment, bolanda émission na biso ekozala très bien, très malamu et vous allez se malamu toujours se penami ko lobape lingala na biso to bosani yango te c'est ça la preuve toujours me rappeler ko sola. Alors ndenge to lobaki na émission na biso passé que chaîne na biso One Stop Shop ezali chaîne oyo ekobanda kolobela kobeta masolo mingi o etali ma metali taxe mingi awa na États-Unis d'Amérique et puis totala ndenge tokoki ko prolonger yango pe na mametali Congo parce que bobo sanate naza notion ya fiscalité et expertise comptable na Congo. Donc na moment opportun soki tout le monde peut émission s'améliorer to relobela makambo pe ya Congo ba taxe na moment opportun mais pour le moment to bana relobela mametali taxe en États-Unis to ba isusuke chaîne abiso ezali na service to bengi ya immobilier tout à fait na service ya assurance service ya immigration et puis information générale na développement nyonso wana ezali karapona kopesa information bato ba yeba beaucoup plus lelo émission na biso ekozala beaucoup plus basé na mametali taxe tokolobela beaucoup plus mametali taxe surtout pona bato oyo bafandi na États-Unis d'Amérique. Donc na sengi mingi bandeko bafandi na États-Unis d'Amérique bazala mpe na koyoka et puis balanda émission oyo na bokebi makasi parce que émission oyo ekosunga bango bafungola mayele et puis bayeba mingi oyo ezali koleka na kati ya États-Unis na makambo oyo etali taxe en États-Unis. Tokolobela ngo mingi na ba vidéo na biso ekoya makambo ebele etali ba taxe. Vraiment soko za na big papier parce que ndeko na bino Mike Moel oyo azali makambo etali ba taxe akomera expliquer bino malembe et makambo etali taxe ndenge ezali. Alors na makambo etali taxe lelo nde tolobi émission na biso za spécialement lelo pour na makambo etali taxe. Alors taxe tozana ba module ebele tolobi ba module ebele. Alors aujourd'hui tobanda module à liboso module wana na sepe na makasi to bolandi bien to pesiango tolobi terme na français toujours tolobi que les obligations d'un professionnel de taxes face à la loi fiscale aux USA circulaire 230 de l'US. Donc le thème ezanga ndenge wana na français to ba eza émission na frangala mais to komeka opesa explication seulement na lingala pour to compléter ba explication. Donc ça dit que tolobi na thème na biso ke elo ni nezali ba obligation oto bengi expert ya taxe expert ya impôt ou bien muto azopesa service ya impôt awa to na mboka États-Unis ezali régie oto bengi eza na mibeko nini oyo eza ko tambuli obi ko tambusa muto azosala ya bato taxe awa. Alors pour na to préfet to banda na mibeko wana parce que mingi bato ba sa ba taxe bazo sala to bengi ba bi bazo tia bandeko na berer. Alors toza to meka ko expliquer d'abord mutu nyonso ye ba droit na ye ezanini oye ba droit na yo po ba droit ya mutu azo sala taxe et puis oye bango elegaka ndenge nini parce que bato mingi bazali na kozanga boyebi ya mametali taxe. Alors yango moni to nommé yango ba obligation ya mutu aza ko sala taxe
na kotala mibeko ya Amerika elobi nini mpona mutu azosala bataxe mibeko ya Amerika ezolobela nini likolo na ye. Alors tokodévelopper yango ou bien tokodévelopper yango na 5 points et ozala très important que bato balanda yango parce que eza tolobi ya professionnel ya taxe okosala taxe pas mutu ana asala taxe no ndenge nini so asala yango bien te badroit no eza nini po ndenge tosala boye mingi baza koignore bato basala taxe baza koignore ke akokende prison pour 20 ans. Ok, mutu asala taxe bien te il suffit seulement so reporter babotele licence reporter bakokange reporter pa osala 20 ans mais bato bazoyeba te na bakawana qu'est-ce qu'il faut faire. Alors Netolobi modilo biso to développer na bandeli ne na loba kezali les obligations d'un professionnel de taxes face à la loi fiscale aux États-Unis d'Amérique. Tolobela beaucoup plus sur de bien circulaire 230 il y a nani ya mibeko ou bien soit service ya impôt ya États-Unis to bien IRS ou a publié pour que batu balanda yango batu ba sa ba taxe ne singai na professionnel de taxe na mibeko wana pour son alani yango te e ko marché te. Alors, ici, Netolobi, to kaboli yango na 5 parties. Ya liboso, to lobela na 5 parties, otobengi, premier point na biso, otobengi ba sous-point, ou bien ba partie ndamu pour nous faire comprendre sujet munene, to bengi yango les devoirs et responsabilités d'un professionnel de taxe. Yo ngai naza responsable, ou bien muto na osa musa taxe, ba responsabilité na nga, ou bien musa na ngeza nini. Et là, nini, va benga professionnel à taxe. Pour nous, va benga professionnel à taxe. Donc, tu mets à relever les gens, musala ngeza nini na makambo etali taxe. Donc, musala ya professionnel à taxe. Yami balé, tu rebenga ba conséquences et pénalités en défaveur d'un professionnel de taxe exerçant de mauvaises pratiques. So kingai, musala ngala sa taxe ma benaye, na yiba batumbongo na musala nga taxe, na kosa rabatu na musala nga taxe. Alors, ce qui l'État à découvrir que ngai na sa musala nga bien te na kosa rabatu na nyoko la rabatu bazo ba retour afandi au retour e batine ba lettre boluka mutasa ka taxe azomona na isusu te mais soki bakangi mutona na IRS service à l'état et loko nini o ekoyela e oto bengi pénalité na ba conséquences o ekoyela ne na tsolo ba mutako ça la peut 20 ans en prison à randenge to sa taxe ne to sa taxe il suffit au salaire am ke ba reporter même 20 ans au kende na okuve bino yango na relaxa bino yango neni mibeko ya IRS lobby pona bato baza osakana na makamotali taxe na bato makamotali mpako en États-Unis. To lobela 3e point kozala auto bengi les droits d'un contribuable victime de mauvaises pratiques de la part des professionnels de taxes. To pesa to lobby yo ba droit no zanini soki professionnel ya taxe asali ba asali to bengi asali ba déjà ou bien asali à BBC asali lo moko bo esali ke yo komi na problème na IRS que za faute no za faute na ye alors yo ba droit no zandingini donc ça dit que yo za victime ba ya banana ba droit no zandini par rapport à problème wana. Il y a 4e point Torolobela, les droits d'un contribuable victime de mauvaises pratiques de la part des professionnels de taxes de Tikoloba. Donc le 4e tobi, les actions à faire ou les démarches à entreprendre par un contribuable victime de taxes de mauvaises pratiques contre un professionnel de taxes. C'est-à-dire ici, Netosoloba, et l'on n'y yoro sala, to relaxation moko. Au trouver, vous avez au taxe, ça n'a pas de problème, à ça l'on bien et que vous avez la solution, vous avez mis tout na nina au sala. To relaxation, démarche nini au banango de A à Z. Pour la solution, na makambo oyo ya taxe. Tout ce que vous avez, vous avez au taxe, vous avez un problème. Alors, le 5e point, tu peux avoir une question. La question est allée, comment un contribuable serait-il impliqué dans les actions frauduleuses en matière de taxes et quelles en sont les conséquences? Tu peux tout ça la taxe, tout ça et la taxe. Mais il y a une information, on a dans la note. L'information, je peux y aller. Ça la taxe, tu as l'information, je peux service. Mais même une information dans la place. Qu'est-ce que moi je veux faire? Donc ça là, on peut ça yo, au signer papier, au chef information na yo, soko ya kipo na information na lukuta pour zombon rebelle, au zimbon rebelle, soit une information na lukuta pour que to couvrir le moto sali menga na yebite. Mais tant que retour egoye la yo et comme muta salenga taxe mutu mabente, yo ne mutu o ndu nga nere,
parce que nga naza ignorant na moment wana ba information de pesa. Alors to mega ko lobela ba information nini batu oyo ba mimelaka biso batu taxe amemi meza ya solo te. Et puis conséquence nango eza nini makamni ne ko ya sima wana. Donc to mega pe ko lobela yango vraiment très simple. Alors na sengi na bino vraiment bosala attention na émission obiso toza ko loba. Donc tolingi buntu nyonso azala capable ya ko contribuer dans kati ya émission bolandango vraiment eza pamba te to fani awa bandeko na ngai eza pamba te to fani awa to sengi bino bolanda makambu oyo eza koya. Alors elo to sengi yo so vidéo esili cliquez kaka auto bengi j'aime ou bien like et puis abonnez-vous neto lobaki pour que bozwa ba information na ngonga nyonso. Alors pona koyeba na oyo nyonso koya na sima tolobi rendez-vous na biso dans la vidéo eza koya, donc c'est à dire cliquer na vidéo koya pour toujours taper minute là tonto mema mula été parce que ça ba sujet oyo tolobela ngo en profondeur. Alors pour na rendez-vous na biso na vidéo oyo koya tolobela devoir et responsabilité d'un professionnel de taxes ici aux États-Unis. Donc devoir et responsabilité des professionnels de taxes ici aux États-Unis. Donc, na pesi bino mbote, to kuta na kanamingite, cliquez like et puis abonnez-vous. Bye bye.